Oh, mato. Ma solo wana pingila eso oyoki yango na matoi opelisa mwinda ndako mobimba. Je te dis la vérité, Pingila. Pingila na yoka kaka batu balobaka. Oh, bafini na loti bafininga kingo. Oh, basalinga boye. Je dis la vérité, hein, nga vraiment bandoto wana banini ke na mona mutu boye na ebité soki ata esi na ebité. Mais na fanda na senti voix ezokendenga. Nazo senti nga pona nga na moni ah ba moye bimaki to lali na ba ventilateur msusu moi ba monika ventilateur ndenge sala ka moi rimi moi nini boye. J'ai pas pris ça en considération. Pingi na lamuka na tongo vers ba 8h na kemela café voix donc na yoki neti gorge ba koti singa biloko on dirait na mabanga na kati on dirait nazo luka na consola neti na dégager gorge. Na kena na cuisine bandeko na bando sa ba préparation ba citron quand de tout ça la soki ndeti moi angine nga pona nga idée kututé na zongi na mwa mbetu na lukuna benga mwana ke na tika ya citron moko ndo za libanda po mwana sa asala buta kota tongo kota na mwa citron mususu na lo bandeti alobwe voix ezate na bina zonga na mbetu na pema na tala vers ba midi comme ça na mona ba pelle en absence parce que vu que voix gorge ça nga passé na mwa ndeno yambate appelle nani ya tata wana William wana alobi azobenga moi na yambate siko na suite téléphone pour na comme message que na ko rappeler plus tard non se reposer et puis voir nga gorge ça bien té donc nga na comme message yé pas comme message yé pas comme nga que na répondre a benga nga pour amoni que na ba kanga voix dans benga nga pour na voix té kinga na sota na mbetu na koma na salon na seconde na bina que non kota balcon so problème batali na belela ibaso mwe batwa nazo biso pingila ezamba liboso na vinanga ya zaso na Nigeria kuna azoloba nga ki azobenga nga po vo ezate abenga nga po amoni ke vo ezate après komelinga répond mais au parleur pingila abanda ton a répondre na ti au parleur alobi que oui on est en train de te voler ta voix parce que tu sors des vérités. Allez, abandi kosa la babilo komoko langue azoloba na comprendre l'été. Il a na banda bano de Jésus. Comme nazo comprendre makamba lobate. Na ebi makamba lobate. Sikoyo nazo nga nazwa deuxième téléphone nga na komela maman nga que na benga eke na benga po na tsayoka. Azo banga ke makambo n'appelle personne, toi sois concentré dans ma voix. Ah ben on appelle na mutute. Nazala nani na monique na simbi téléphone. Minutes te kota siko. Histoire vraie pingila. L'accès aux autres tape on a que loko ezate quoi. Ah non. Pingila na kaka na sango. Benga kingate pona nga pingila ezaki angine. Toki tata na benga ingate pona nga na banosa ba traitement ya angine nazui mai na tse citron, na miel, na kenanga ko se reposer. Nazaki n'a rien pensé. Je sais qu'il y a les attaques qui arrivent. Peut-être maux de tête, peut-être boué. Mais on a la vivana qui gorge, donc on sentit douleur, moi qu'on dirait, oh, ta ma baba ko ça, pingi la ta son, moi t'as ozo ko la voix exate, oh kata son. Je n'avais même pas de son. Ah ouais. Merci beaucoup. Donc, on a batouana, pingi la même chose, sali live boyokati, moi prière, et ça la moi bien. Na bandeko bozo mata, bozo intervenir,
moi prière et ça la bien biso toza na côté à vérité nzamba solo abundelaka vérité donc tant qu'ozo kosa te tu es dans le vrai okozala kaka glorifié ozala kaka défendu voilà voilà donc soko moni Marcelo akomi boye bapasteur ebele bakoya avec lui baza bapasteur de Bâle baza ya solo te tozotemela baeglize te tozotemela nde bato ya lokuta bato bayaki kokosa bato na kombo ya nzambe nzambe alobaki na suka toyeba bango na misala na bango et so tobandi kotela misala na bango en vrai tomonaka y a rien de Dieu parce que nzambe akoki kosala likambo te ke bato mosusu bazalaka na bakoma bariche bato mosusu batikala pauvre nzambe nini oyebi pingila na kati ya église un homme comme Marcelo qui n'a pas de métier qui n'a jamais travaillé maintenant il s'achète des maisons tout ça mais les gens qui sont dans son église toujours la même situation il y a rien qui change yo so mona nzamba bon même soko tangi na ba bible wapi siko mona bato tout batambwa na nzambe balobi ke asombaki ndaku boye azalaki na boye kisa kisa donc tokomi komona misala na bango na miso merci beaucoup la famille na kiti merci mon père merci voilà maman na téléphone loba mato masolo wana pingila eso oyoki yango na matoi opelisa mwinda ndako mobimba je te dis la vérité pingila nayoka kaka bato balobaka bafini naloti bafininga kingo basalinga boye je dis la vérité nga vraiment bandoto wana banini ke namona mutu boye nayebi te soki ata esili nayebi te mais nafanda naosentir vo ezokende nga nazosentir nga mpo na nga namoni bamoi ebimaki tolalilali na baventilateur mosusu mwa bamoni ka ventilateur ndenge esalaka mwa rime mwa nini boye j'ai pas pris ça en considération pingila nalamuka na ntongo vers 8h nakemela café voise donc nayoki neti gorge bakotisinga biloko on dirait na mabanga na kati on dirait nazoluka nakosola neti na dégager gorge nake na cuisine bandeko na bando sa préparation citron ka nde tosala soki ndeti mwa angine nga mpo na nga ide kutu te nazongi na mwa mbetu naluki nabenga mwana ke natikali na citron moko ndo oza libanda mpo mwana asala butu akota atongo kota na mwa citron mosusu naloba ndeti alobwe voi eza te nabi nazonga nao na mbetu napema natala vers midi comme ça naomona bapela na absence parce que vu que voi gorge esanga pasi naomwa nde noyamba te apela nani ya tata wana William wana azobenga naoyamba te sikoyo nazwi téléphone mpona koma message que nakorapele plus tard nao se reposer et puis voi na nga gorge eza bien te ntongo nga naokoma message ye pa okoma message ye pa okomela nga ke na répondre aobenga nga mpo amoni ke bakanga nga voi donc azobenga nga mpo na voi te kingila na sota na mbetu nakoma na salon na seconde nabina ke na okota balcon so problème batali nabelela ibasomwe bato nazoyebi so pingila eza mbala liboso na vi na nga ye aza so na Nigeria kuna azoloba na nga te azobenga nga mpo voi eza te abenga nga mpo amoni ke voi eza te après akomeli nga répond mais au parleur pingila abanda ton na répondre na ti au parleur alobi ke oui on est en train de te voler ta voix parce que tu sors des vérités allez abandi kosala babiloko moko langue azoloba na comprendre te pingila na banda banom de Jésus comme nazo comprendre makambo aloba te nayebi makambo aloba te sikoyo nazolinga nazwa deuxième téléphone nanga nakomela maman nanga ke nabenga eke nabenga mpo natia yoka azobanga ke makambo oyo n'appelle personne toi sois concentré na ma voix aobanga nabenga mutu te nazala ndeni namoni ke nasimbi téléphone
30 minutes te kota siko. Histoire vraie Pingila. L'accès aux autres taquets, on a que l'eau ezate quoi. Ah non. Pingila na kaka na sango. Benga kingate. Pona nga Pingila ezaki angine. Soki tata na benga ingate. Pona nga na banosa ba traitement ya angine. Nazui mai na tse citron, nazui miel. Na kenanga ko se reposer. Nazaki n'a rien pensé te. Je sais qu'il y a les attaques qui arrivent. Peut-être maux de tête, peut-être boué. Mais on a la vivana qui gorge, donc on sentit douleur, moi qu'on dirait, oh, ta mababa kosa, pingi la ta son, moi t'as ozo koso la voix exacte, oh kata son. Je n'avais même pas de son. Ah ouais. Merci beaucoup. Ozo mona batouana, pingi la même chose, sali live boyokati, moi prière, et ça la moi bien. Nabandeko bozo mata, bozo intervenir. Moi, prière, et ça la bien. Puis, ce tosan à côté à vérité. Zamba solo à bunde la vérité. Donc, tant qu'aux autres, ça t'est tué dans les vrais. Aux Kozaka a glorifié, aux Kozaka a défendu. Voilà. Voilà. Donc, sur le monument, cela commis boye, bah, pasteur rebelle, bah, quoi avec lui. Baza, bah, pasteur de balle. Baza, ya soloté. Tozoté, mais la, bah, église, tozoté, mais la, bah, toi, l'okuta. Bato bayaki kokosa bato na komba nzambe nzamba baki na suka toyeba bango na misala na bango et soto bandi côté la misala na bango en vrai tout mona que y a rien de Dieu parce que nzamba koki kosala likamute ke bato mususu bazaka na babeni bakoma ba riche bato su batika la pauvre nzambe nini oyebi Pingila na kati église un homme comme Marcelo qui n'a pas de métier qui n'a jamais travaillé maintenant il s'achète des maisons tout ça mais les gens qui sont dans son église toujours la même situation. Il n'y a rien qui change. Yo so mona nzamba bon. Même sur otangi na ba Bible, wapi siko mona bato tout batambwa na nzambe, balobi ke asomba kinda kubwe, azala kina bwe. Qui ça? Qui ça? Donc to komi komona misana na bango na miso. Merci beaucoup la famille. Na kiti. Merci mon frère, merci. Voilà, maman na téléphone loba. Oh, mato. Masolo na Pingila, eso oyoke on a matoi. O pelisa mwinda ndaku mobimba. Je te dis la vérité, Pingila. Pingila, na yoka kaka batu balobaka. Oh, ba fini na loti ba fininga kingo. Oh, ba salinga boy. Je dis la vérité, hein. Nga vraiment ba ndoto wana ba nini ke na mona mutu boy. Na ebité soki ata esi na ebité. Mais na fanda na o senti voizo kendenga. Nazo senti nga pona nga na moni ah ba moye bimaki to lali na ba ventilateur msusu moi ba monika ventilateur ndenge sala ka moi rimi moi nini boy. J'ai pas pris ça en considération. Pingi na lamuka na tongo vers ba 8h na kemela café voice donc na yoki neti gorge ba kotisinga biloko on dirait na mabanga na kati on dirait nazo luka na kosola neti na dégager gorge. Na kenya na cuisine bandeko na bando sa ba préparation ba citron quand de to ça la soki ndeti moi angine nga pona nga idée kutute na zongi na mwambetu na lukuna benga mwana ke na tika ya citron moko ndo za libanda pour moi na ça asala buto akota tongo kota na moi citron mususu na lo bandeti alobwe voisate na bina zonga na mbetu na pema na tal vers ba midi comme ça na on a ba pelle en absence. Parce que vu que vous gorge ça nga passé na moi ndeno yambate appelle à nani ya tata wana William wan eh alobi azo benga moi na yambate siko na suite téléphone pour na comme un message que na ko rappeler plus tard non se reposer et puis voir nga gorge ça bien té donc nga na comme un message yé pas comme un message yé pas comme nga que na répondre a benga nga pour harmonique na ba kanga voix dans zo benga nga pour na voix té kinga na sota na mbetu na koma na salon na seconde na bina que non kota balcon so problème batali na belela iba so mwe batwa nazo biso Pingila ezamba liboso na vinanga yaza so na Nigeria kuna azolo bananga ki azo benga nga pour voix ezate a benga nga pour Monique voix ezate après komelinga répond mais au parleur Pingila abanda ton a répondre na ti au parleur alobi que oui on est en train de te voler ta voix
parce que tu sors des vérités. Allez, abandi kosala babilo komoko langa zoloba na comprendre te. Pingila na banda ba nom de Jésus. Comme nazo comprendre makambo aloba te. Na yebi makambo aloba te. Sikoyo nazo nga nazwa deuxième téléphone nanga na komela maman nanga que na benga eke na benga po na tia yoka. Azo banga ke makambo n'appelle personne, toi sois concentré dans ma voix. Ah banga na benga mutute. Nazala nani na monique na simbi téléphone. Minutes te kota siko. Histoire vraie Pingila. Pingila na kaka na sango. Benga kinga te. Pona nga Pingila ezaki angine. Toki tata na benga ingate. Pona nga na banosa ba traitement ya angine. Nazui mai na tie citron, nazui miel, na kenanga ko se reposer. Nazaki n'a rien pensé te. Je sais qu'il y a les attaques qui arrivent. Peut-être maux de tête, peut-être boué. Mais on a la vivana qui gorge, donc on sentit douleur, moi qu'on dirait, oh, ta ma baba kosa, Pingila ta son, moi t'as ozo koso la voix exacte, oh kata son. Je n'avais même pas de son. Ah ouais. Merci beaucoup. Donc, on a batouana, Pingila même toi, sali live boyokati, moi prière, et ça là, moi bien. Nabandeko, bozo mata, bozo intervenir, moi prière, et ça là bien. Puis ce tozan à côté à vérité. Zamba solo à bunde la vérité. Donc, tant qu'ozo kosa te tué dans le vrai, au kozaka ka glorifié, ozaka ka défendu. Voilà. Voilà. Donc, ce monument, cela commis boye, ba pasteur rebelle ba koy avec lui. Baza ba pasteur de balle, baza ya soloté. Tozo temela ba église té, tozo temela nde bato lokuta. Bato ba yaki kokosa bato na komba nzambe. Nzamba baki na suka toyeba bango na misa na bango. Et soto bandi côté la misa na bango en vrai, tout le monde a qu'il y a rien de Dieu. Parce que nzamba koki kosala likamute ke bato mususu baza kana ba ben, ba koma ba riche, bato suba tika la pauvre. Nzambe nino yebi Pingila na kati église, un homme comme Marcelo qui n'a pas de métier, qui n'a jamais travaillé, maintenant il s'achète des maisons, tout ça, mais les gens qui sont dans son église, toujours la même situation. Il n'y a rien qui change. Yo so mona nzamba bon. Même sur otangi na ba Bible, wapi siko mona bato tout batambwa na nzambe, balobike asomba kinda kubwe, azala kina bwe, kisa. Kisa. Donc to komi komona misa na bango na misu. Merci beaucoup la famille. Nakiti. Merci mon frère, merci. Voilà, maman a téléphone Loba.